Saratola TV. Baboui. Bao chai bakal. Mais si ça dépend de moi, il faut abonner. On a une liste. Bien attendre comme yo bébé émission. Toloba combo. Tobi misaka. Parmi bato abunda ina faire ou ba linga tam so ba récompense. Ba récompenser ba. Trésor Congo. Tracy Eleza. Mais ba combattre ba linga te. Na Charlie Prince. Charlie Prince combo zotanga mais bato El Poto. El Poto mutebo. Ebo ya combo a Charlie. Ebo ya na Virginie Manganga. Ye tam so sekara na bango mais ba ke batu so El Poto ba lingi yo te ba yebi singa pe Sarah kuna pa na ope blokis. Saratola TV. Yo te ozo paswaliste. Ah, est-ce que bato benga ke ba biko paswaliste? Que yo mtu penga conseil. Te nga peso conseil te. Nga zo pesa vie nanga. OK. Donc bato ba ça ça pas pervé. Ouais, grand frère. L'artiste. Bato ba ça erreur te. Bango bazo tala ba intérêt na bango. Ba intérêt na bango ezanini. Bakima na poto, batika na poto. Voilà. Ba mususu intérêt na bango ezali ke lokola yena bef bayoka na raté. Na prouver bef nga pe na ke poto. Lokola bef akena poto makamba fali nga pe fa prouver ke na makamba faire nga pe na ke. Donc zo ko za pour intérêt ya concert noté mais za pour intérêt ya matalana na ye. Saratola TV. O ferité, o eza bat. O yeb sa so pe affaire. O eza batu. Ba o linga na ndenge ya GDG. Ba convaincre papa Hervé a mi mabotier sei. Au monde en déco on a micro. Ça il a senti. Au monde en déco on déco on a senti à son gueule d'émission. Pour essayer de suivre singa oui c'est les calme. Si quoi on est bande qu'on a biso oyo bon peut ba communiquer pena pour na faire. Oui ba oyo. Ba alarme. Ba oui ba on lo. Ba alarme quoi. Bango ba tcheba on a liste ya provisoire. Saratola TV. Yété, hein, bah nous souffrir et moi boy na yé. Aboui pena moto. Aboui, bah c'est bien après. Oh habité yété. Et ça faux. Yété. Biro peso ya ka ah t'es soit tika ça la faux. Ma best quoi likamo ezani. Na bureau na ba pro ba yeba na souté. Même ba journaliste ba ko kota kata bureau. Saratola TV. Ezola la awa. O finga kana yonga ma chérie ko buka na te benganga. Benganga. Ouais. Ozoka conseil na opesa batute. Te non, tu ça conseil. Oh, ozoluka poto. Benga nga. Te. Loba kobate ozoluka poto. Wa luka poto ya nzela ya. Po ba kietika la te to yebi dia ba. Si nzela ya conseil ya faire. Kasi yango ba bien poto c'est en général. Oh ba namoni ba accélérer ma finger trop, c'est pas bien. Ma finger tozolinga ngo suste. Namona pe. Omoni otuninga avis nanga to réaction nanga pono non nga réaction nanga eza esengote na oka ba te eza esengote de ba mema ba te eza te ndenge ba mema ndenge ba linga basalisa pe Saratola TV. Histoire na soit tuni bato bazwa kora na kora ne moko bazwa te atongi histoire et puis ko tuna ngani on sait qu'on beta rien avant Kofi na mukili bacha point na via mutu te et monsieur Sili na via mutu bacha pointer. Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpo na bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpo na kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpo na baservice lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosomba biloko na Alibaba. Bazali pe na ba service ya règlement et paiement ba facture ya mbongo ya ba fournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, ta
basalaka mpe suivi mpe contrôle ya qualité ya baproduit to mpe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence Isa Logistique Multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence Logistique Multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Mame yenga, papa yenga, tikabi yenga. Mame yenga, mama bosso, pekisa pape yenga. Koka moi, artiste musicien congolais. Kofi Olomide, Cindy Le Cœur, Maman Alia, Yemoko Eyenga, Didi Stone. En tout cas, analyse les aponabili. Artiste musicien, Ferregola, Fabrigas Maestro, Héritier, Binope, vous a convoqué na analyse oyo. Sans oublier na yoki pe mais na confirmation teme. Yope babi okangisaka, mezala kaka. Michael Jackson de Kinshasa, Yope Fozala, Félix Oazekwa. Na convoqué na analyse na biso ya lelo. Na ebite so ekombo na oti kotanga awa et menacer biso plateau kureke mais tozo continuer kaka émission. En tout cas, Madame Tolo banakate émission oyo e choqué mon touté. Parce que histoire o lelo batutu ba commission o base papa azui mwana na ya commission base na matière. Nde tolobaka na ba femme insensée ba benga matière penza papa commission mwana na matière asaleli etina nzembo na ebité est-ce que ba papa bongo pe ba alara même na Afrique même na Amérique même na Europe partout dans le monde. Toza mambe bela lo baba ministère makamba ba visa ma beza batu nyonso bwana ba prendre ba visa, prenez vos chaises. Il faut pas beaucoup pleurer. Prenez d'abord vos chaises. Nana message moko pona bateau nyonso webi ke bwana besoin ba visa pour que couvrir événement ba musicien. Boza na premier rang. Merci na ba meilleur fan du monde. Na ebi ke bota l'émission oyo bosala ba partage, ba commentaire, ba critique boya na privé. So tikeninga critique na commentaire, réponse na ko bombarder. Wana eza pona yo mutu ebi okenda ko critiquer nga kana ba commentaire. Ti etikali mukomona bloqué mais ba bisingo za la camarade ya Bev. Bev, bonjour. Saratola. Mbote. Mutu mo critique nga babi na nga za camarade na. Camarade na nga. Et na ba commentaire, a faut compte mes camarades non. En tout cas, moi qui rien à ma stataire. Pone. Ah, ba connaissance. Na ba ton commissaire quand même. Tout ça qui master, tellement tout meli. Na bien sous master comme quand même frère. Mais au master. Tant est là. Bon ba copine. Copine. Copine est en signification et belle. C'est amitié. Quand j'ai bien aussi. Et bon zo banga bangani. Té tant autre non par rapport à sens au ba toi quand ça copine. Ba mi bali beaucoup ma so ba tuni on a TV copine au bangi. Ngana banga. Ah, bachelor congolais. Il faut respecter ngata. Comment banga? Comment bachelor? Oui bien aller là. Ni baraka. OK. On a bien privé moto. Oui, on a bien privé moto. Beaucoup bachelor à Boutiwa. Bachelor congolais quoi. Donc bachelor au bal raté quoi. Bachelor congolais. OK, cela papier. Appelle ça Soginani. Soginani est-ce qu'il Soginani faut yoka. Papier na petit.
Papi mamenga. Mamenga ngana balula te. O bala po alinze babato. Pape yenga mama poso pekisa. Mokola poso. Mama poso. C'est mokola poso. Mama poso na pape yenga. Tonton Bev, comment na guerre à Kofi Olomide na mwana na Eddie Liston place auto comme la on. Na ebité analyse ni nokosa. Son aboué nanga olobe comme oh pitié. Non mais après il faut mettre dans question nanya zo linga guerre ngo existe à kaka. Ma poso. Vous assure. Oui parce que ma poso a quoi arrêter hémorragie. Surtout bien ngo hémorragie. C'est que c'est faut ko kata ngot. Oui. Surtout kata ngot c'est que tu ngesa nini. Ekoba. Makile continue ko bimati muto akufa. Cette guerre médiatique, ils ont des avantages plus. Il y a moine. Il y a Tata. Tata a 68 ans. A sali pe vie naie. À 8 ans. Moi, je ne pense même pas à 25 ans. Si on a calculé bien. Question Oyo. Moi, je pense que biso jour dans nos bêta sujet au Kara, Bautika. Puisque tu as toujours commenté, toujours lobela. Bon, moi, la commission de quoi film, il faut appeler ça jusqu'au par épisode. Tinze bonne au salon, bah ça on peut voir qu'il est lobby ça. Donc même en fait, bah même buzz na katia famille, histoire à famille comme si on buzz. Histoire à famille ba comme si on buzz pour masquer on bimanetité ya makamuna bango ya nango capital penzate. Ba on ngaba masquer ngo. Mais c'est très grave. Parce que les lots sont tout le monde a boyé. Faut te mettre dans la question moko. Muto a yembi nzembo za artiste. Ouais. Ba artiste to benga ba peintre ya société. Donc à travers nzembo wana atale lo mozo de la société aye achango peinture na nzembo. Donc en représentant ngo na nzembo. Donc l'artiste en regardant la société amoni papa moko mona Antoine Agbepa Mumba Christophe. Antoine Mississa. Artiste a Yembeli Antoine. Antoine Mississa. A Botibana Mississa. A Pesi Kombo Masebe. Tokanze manyoka longi za ibuite. Mbisa pardon. Makandike musika pardon. Donc ozomona il fallait peut-être artiste mususunde à observer à Oyemba. Mais kolo likambo observer ya Miyembeli. Ba yembi pour pesa nani conseil. Parce que quand on dit moka ke oh non, tobo tarabana, tobo tarabité maté. Niaou, akobota niaou mais niaou soki akoli akoko mape tigre. Tobo tarabana tobo tamité maté. Pour moi na alongwa niaou, soit moi na niaou comme tigre. C'est que basala ke likambo pas comme tigre. De yemo ko se révolter. C'est que dans likambo et se péliciter, nda komi bongo. Au moment où nous venons donner conseil ou faire une chanson, ils ont fait ça conseil. Ce qui papa zo éduquer moi na tena katandako. Il faut faire ça conseil en public. Jamais. Pour nanini. Donc papa zo justifier l'irresponsabilité na yé na public. Je ne sais pas si on doit comprendre le niveau de komeli. Olé makambo ça la mana secret. Le papa gagne la moi na papa comment ko gagne la moi na. Donc papa bimi libanda. Yo. Oyo kakate au moins na ndenge dine poli boya. Siko elo ba babo sangiza tango sango en public. Biso to tala wana. To ça sembla. So za wana. Moi non pas lekisi. Mais est-ce que toi tozonga na ndako to bakaka ke mona lekisi? Jamais. Tant tozonga na ndako to so to ba papa ngo père. Yeba nyoso ka abo. C'est rien de mutu mabe. Donc mutazo c'est ridiculisé. C'est lui. Lui pense peut-être bien faire pour se dédouaner. Alors que ça peut-être ma facette cachée na o ba tam sou misu ba yeba gité. Au moins une chance il y a vieux na biso ezani. À Congolais. Chance na mi balé eza que la majorité va Congolais, surtout ba auto ça ba émission na internet tawa.
la majorité toi bateau tout ça ba émission en français té mon est ce que ba émission na biso ba sujet wana ezaki na français ah mais bakanga peut-être na ba pays miso africain ba ngaja ba sanga ah mais vieux bakanga e balongola ba perruque mais vieux na ba vieux héros basalisi abdo hein oh. Bon. La compagnie ka histoire te pev. Est-ce que kangi mutu fa longola ka iloko? Te po perruque na cacho papa. Perruque. Te. Balongo ba so bakangi mutu ba longola sapato. Ya ona bi. Ba boto ceinture. Si on na prison e bisanga na prison o bano vana ka na perruque sindi mutachaka kola ozala te. Bébé vos pinza. Continue maka oh. Boelani. Te c'est que tu tika yo bitenga camarade singi. Ah. Camarade mon père. Bon, sortons. Ozomona, il y a un big soit qui ma commande ça en français, ba communauté belé Afrique ba français. Bazan image mususu ya vie. Mais ceux qui ba makambo les kara à l'interne ba comment comprendre na ba français. Au moins l'artiste n'a pas seulement fait l'artiste belé ba changer comportement la façon na bango. Parce que tant ba kenda ko les kana média libanda, tant de ba se comporter. Pour que kuna bazan image mususu. Mais tant ceux qui va zonga ils se permettent que tout le monde na buzo bango penza parce que baby ki to ba to buzoba. Ouais ouais. Tu quoi bi nzembo ne samaki pour choquer mutu. Tu peux choquer ba sensibilité bato. Mais bato baza choquer na minute ça ba kolo nzembo. Et pour ani cible o ba tindelaki auto mutu ba cible ki abeti en kara. Ti ce qu'on a le belote et soit ah message en comité alobini abelote et bien soit et le chat si go biso na équilibre mo ya omona na za mature na za immature. Et un adage mo on ne répond que les imbéciles par les silences. Nga olinga na situation où ne komelibu, je sais que peut-être elle va pas me suivre Didi Stone, mais qu'elle ne puisse ni réagir na likambo. Deux appels que nzemo esala me bima na ngope leka mutakipa mote. Parce que soit même na YouTube ba via likolote. Ah luka ya Didi a répondre depuis talama. Soki omoni mutakoma ko maintenir quartier à actualité à Didi Stone. Ma comme comment ça en fonction à Didi. Donc quartier la actualité dans déjà Didi Stone. La musique est zani. L'album Légende des Awana début on ko c'est lango ba main noire ba limui sango producteur a bunga na album fallait soki artiste est mort à somba qui album. Na lenga mabete Kit facture na c'est. Inspiration na fait kata. C'est big Loba. C'est coquille. Comment qu'on bave? N'a pas ça commentaire. Mais yo yebisa ngai tant tout ça la monitoring na internet, c'est na Facebook na nini, na tendance. Tala ba actualité ya Fali, ya Ferré, ya Fabregas, ya Héritier, ya Kofi. Tala mutu ça actualité sur base de quoi? Kofi mingi ya kana Didi Stone. Totali mingi Kofi ezala musique pena soute. Ka Didi to comment ka Didi te doba la familiale, l'affaire familiale. Donc il y a zaka mingi na ba affaire familiale. Affaire familiale. Ça ba scandale. Totali kota fali au moins que musique arobeta boye, soldat o tasala ki boye, ah boye na boye. Faire écouter le micro comme peu musique. Ouais. Ah double Adidas Arena, les gens parlent d'abord musique aussi. Héritier de Babette solo, ah mis album, tout ça. Ah faut pas s'embêter dans un casino. Mais ce qui est pas confessé c'est que ah Robert ta place ni au moins va vendre ça analyse yaka les qui na lo bagi boy yaya lo bi boy cousin lo bi boy Dora yemo kwa sali boy moi na nekuta bi ki azala boy la famille est composée à un moment ça devient très ridicule ouais ya osala makama boy ko exposer ngo boy moni âge oh papa mba kufa nango na minute ko fia mukolo na ya OK papa mba kufa na 66 ans. Kofi 68. Kofi 68 ans, on a juillet, en juillet je crois, à 68 ans. Na habité peut-être sauf papa m'a peut-être me sortir qui sous envie de 68 peut-être il s'est comporté bon. Peut-être à âge où sommes commis na moi ça bon.
tokoma obanga ko atteindre ba jabongo papa le tout ba koma très mikolo to mona boyete ba papa ndombe ba chanteur lokola mais bongo rôle à Cindy étant que maman poso non en tout cas yozo luka rôle ya muta a chelongi na clip a chevo na nzembo yozo luka rôle ni les rôles est bien défini. Très bien accompagné. Les rôles est bien définis. Ils ont le rôle n'est pas wapi. Parce que c'est ça que clip confiance à l'égal yemoko to ba. En tout cas maman, tiana no papa. Mais maman simbi papa bazana kata clip. Ils ont le rôle ba côté studio maman chepena ba voix côté moi. On est dans studio za kati. Te bandela kota na voix raté bandeli. Te koto to komi pena justesse à note te ba bandeli. Koto beta nuance boy maman che. Ils ont le rôle. Rôle les a quoi accompagner papa. Mais tôt ou tard, makambo esuka wapi? Tôt ou tard, bato ba victime makambo eza bato bazo accompagner bato sa makambo. Tu as raison. Tonton Bev, nous besoin de visa hein. Oh. Est-ce que tu as besoin de visa? Eh bien. Et puis, tu as rebelle. Tu as monté à ma bête, tu as visa baninga. Comment ça? Tu as lobby kaka. Tu as monté à ma bête, tu as visa ya baninga. Pour nini? Artiste Ferrego là, qui va se produire double Adidas Arena. Yépé a se décidé à même ba chroniqueur naé, à même ba alarme naé. Impressionné. Impression nga isa impression ya wana liste hein ya nani okende baba bisanga fa basenga nini basenga ngai lipasa te basenga ngai nini non papa basenga ba informer nga ki ba oluka nga basomela nga billet tenganda ya nanza osola de na mutasa casting te yo sa casting boko likambo na bengi nga te yo mto beta concert yo mto beta concert ngane mutu no sama solo tu te so esa bongo wona iko mapasi na kende yo go kutane poani mais pone ba ge mto sengi papa e bandida ko sola ka awa tina me magokuna foto banda ko swana oyi poni foto banda ko swana po ko mate lobi omoni yo mto kena ko mitika kuna te ye mokolo likambo fwa ya qu'est-ce qui prouve que yo mto me mabata na pena kwa si bisanga tusha ah ben wala kundiba mukie wala tsani liste na uchokata kutu batu mibale ukati bango chepo ko tsanga tena kati bango na visa na kati bango na visa na mi bato kati mais so amoni ba separateur niveau ba défendre wana ba separateur nazong sa bango nazong sa ba chaleur mikolo te bango ba déjà ndeni ba okenda liyo kati ba nde ba okima pe hein bana intention okima yango nazokata intention kende zonga ndezate wana te wana penezate yango moni na o réfléchir lokata shwana nga mtnazana ngo bon bato ba de na ba visa de mer na lingité oh de mer te ah c'est nga pe boya te yo de mer nga nini de mer na katiye mombaya na katiye nga pe katanga te yo na zuyo na isu na zuye et à Chantal pe nangana nangana proposé à Chantal mais na otala ba paramètres Zoidor ako baluka pa fingi susu Zoidor Aidor beaucoup là Zoidor ah mais Aidor pe bonsoir Zo Valdi ah ya wa yo nani susu a journaliste mais wa yo Zo nani Makizembe oh yaza déjà kuna te akuna yao yaneka awzala nae mais Virginie pe nazo tatouner monde yo liste zo salo ngana mona liste ngo et ce qui est sérieux ça bien liste tali ba nde to se kabokasi ba mona ba aventure makambo so na man avion bien on m'a parlé là do yo ti lelo onuka ka oyeba lisole beta man avion ngana yebi to na so na luka na yeba na luka nde batu ba yeba pe mponga na yebi ba on ba yeba liste ze pananga ba mona te mikolo ba mona ta titi dia kolo copte
Liste ezolala awa. Ofingaka na yo nga ma chérie kobuka na te benganga. Benganga. Ouais. Ozoka conseil na opesa batu te. Te non, ka pesa conseil. Oh, ozoluka poto. Benga nga. Te. Loba kobate ozoluka poto. Wa luka poto ya nzela ya. Po ba okietika la te, to yebi dia ba. Parce qu'il y a nzela ya conseil à faire. Kasi yango ba okietika. Bien poto c'est en général. Po ba namoni ba accélérer ma finger trop, c'est pas bien. Ma finger tozolinga ngo suste. Namona pe. Omoni otuninga avis nanga. To réaction nanga pona non nga réaction nanga eza esengote na okaya bate eza esengote nde ba mema ba te eza te ndenge ba mema ndenge ba linga basalisa faire batika ko imposer makambo ba imposer batika faire sala makambo ndenge selon ye ndenge osala tu sais le mal aujourd'hui avec les Congolais c'est quoi ba linga faire ça netifalité voilà or faire fallait makambo asalaki na bino nanga toyebi te mutuna makolo pe ba relation oyo aza nango toyebi te crédibilité na esika ekomaka toyebi te bino bozolinga ke faire asala bongo c'est comme si kuna ezaka so komi eza na porte moi rouge et puis bino bozonga siko bato pe bolinga faire besoin parce que faire afungoli porte ba concert na na Europe. Donc so abeti ba Adidas na ye aoluka et senga ya susu siko tant bo bebisela la crédibilité ba pesi bino ba visa donc yo ça contre naza contre donc c'est que nanga na passo la liste faut passer lango merci Dave so yebi nde ba luka visa te et talio no ba na tiki te bef na tiki akufa na tiki penza na passo li liste e passo na noté na sina no idée na yo kana no passo la poani OK. Yo te ozo passo la liste. Ah, est-ce que bato benga ki babi ko passo la liste? Que yo tu penga conseil. Te nga peso conseil te. Na zo pesa vie nanga. OK. Donc bato ba salisa faire. Ah, ça pas pervé. Ouais, grand frère. L'artiste. Bato ba salisa erreur te. Bango bazo tala ba intérêt na bango. Ba intérêt na bango eza nini? Bakima na poto, batika na poto. Voilà. Ba mususu intérêt na bango ezali ke lokola yena bef bayoka na raté na prouver bef nga pe na ke poto lokola bef akena poto makamba fali nga pe fa prouver ke na makamba faire nga pe na ke donc on a que ça pour l'intérêt ya concert noté mais ça pour l'intérêt ya matalana na ye c'est ça et belé bazana balinga faire était na loba et belé bazana ba fan ya faire était na loba bazande na position te actuellement bazo bimara net bazawana po ba yoki copie ya poto saratola yo yebi na yo biro ndenge eza wana te boye te biro ndenge eza wana yana badiscussion na bapourparler ezosalama parce que baolandela ye te yana bato mosusu fere ye moko aboyi na ye aboyi mpe na motemabaesepe na prese oyo abi te ye te esa faux ye te biro mpe ezoyaka biro mpe parce que mabe sikoyo likamo eza nini na bureau na ba pro ba yeba na soute même ba journaliste ba ko kota kati ya bureau donc to yeba soute na ni pro ba musu pe ba ko rassurer ba na bato okende za calme et puis ba senga de na ba passeport yo to okende na passeport ba musu ba senga ba na ba nzoto za calme te on vérifie soki kombo nani nda se pesa nzoto Seigneur. Ah, quelle inspiration. Ah, Zab. Lobaka bebe. To bana batu bateki na nzoto. Soki kaka pona kaka concert kaka faire beta ya VIP out. Oka jour Charlie asili kaka jour balancer makambo banani kama ke makambo nzoto pona. So pona kaka ko présenter kaka faire kaka kona kozwa kaka micro kaka. Nzoto kabama. Fongo Putuville. Bongo nini ville Mputu. Putuville. Ville Mputu. Sikoyo na bato baocha banungu nungu. De tolo ba ke bango tunde zana ba misu ba pesi ba passeport place mususu. Wala ba isa bango ka liste yo sala. Moi makamto beta na solo a. Mais liste sala mana bureau fali ya faire ça. Muto sa liste zanga ba osongo ba chez point. Zela nanu. Ya to sunga bandeko déjà. O basi ba lié ba on a 24.
Bami bengela déjà bazong c'est ba banani na bango ba opesa ngo yo. Yango to fongola batu misu ya. Couper. Action. Voyage. Voyage yo Sarah nga avant de voyager. Ando vande pas mutute. Na kota yi libala te. Jour na voyager ça jour na yuta ndaku. C'est pas prophétie. Jour na ta. Donc jour na kende. Aéroport Anjili na uti ndaku na uti palais. Na ba bagage nanga. Exactement na veni ba mona nga souté pendant 1 mois ou 2 semaines na kota libala côté moi bazo pesa ba assurance que okendo kende ba olia nganzoto ba olia nganzoto ba olia nganzoto. Ba olia ka nzoto. Oza monde ndoulet. Te ba olia ka nzoto ba olia. Ba olia nzoto ba olia nzoto. Oza monde ndoulet monde ndoulet. Toka ba masula buna. Ya mona yo ka bozalo ba visa fali mutapesi nzoto azate. Jamais. Mutapesi pe mbongo azate. Mutapesa ni mbongo ni nzoto ni makanisi non. Et ça, on voyage à faire ça, voyage mais en stress. Et au bas stressé, on a nous autres moni passe. Moni, toi la musique, il y a maman Ndoule. Est-ce que il y a un groupe nabiso ya bine nepe, ya bamboko. Mais c'est ba musicien même orchestre na poto. Et puis ba musicien sont donc na compétition aéroport mais ba essayer yo na bengyo. Soko na makamoko d'orchestre ça na bongo bino ba simple ba tu bazo linga ba sa bino faveur. Boko comme à peine aéroport. O skangisa mutute, o resoinisa mutute, o la possibilité de zongi. Siko Sarah biro nde siko mutezo mi maman mbutu. Na bato bazo moi pouvoir na côté à kocha moi liloba. Obi qu'est-ce qui se passe? Bato mususu ba biro te même bazana ba affinité si ba koma moi famille na bato mususu basala moi qui ndeko qui amitié. Bato ebele mususu ya biro baza pour que faire et à récompenser bato amona na bango pasi. Bato abandana bango. Bati ka faire à gérer voyager, à gérer mise. Et ça c'est qu'on a bato bazali pe na bureau mais mususu baza pe na mingi za bato a el poto. Balingi te faire à récompenser bateau yo amona bango pasi azo bateau yo pour ni basaka le roi fali yo kasi ko biloko zo bina makuna bon en terme bateau anyo quand même na papier avec etc. oui ba komo etanga au mona sonde ko na biso pitié. On remarque que Mikolo a comme peu silencieux. Alors le basso mingi, t'as vu que soit le lobby mon aurait comme talibaku basili qui va dire bon yo. Tokatio. Il est pas le kipoto trop. Il est d'accord mon état. Kipoto na mambebele. Comme on est au tangamana, bato poto, bato bureau. On va convaincre papa avec état là. Azala kinayo a mais la liste nanga Charlie Prince Paza. Oh yo na liste non Charlie Prince mais na liste parmi bato ba bunda na papa avec ba olinga pe bacha. Charlie Prince. Tenga pe na liste nanga na saki na chaki Charlie. À part yé. Na chepe na tilokole. Te dokuta. Nga yo mtoche etalio. Oyebi na chepe ya mami Lela. Hélène Kalema. Hélène Masolo pesa pour parler pe. Hélène on a bato biro na bioté, na ba bato biro. On a yo c'est là tant ça. Ba ye ba pe déjà que na validé té. C'est quoi na bato oyo ezaki bazala wana parce que kuna pe bato balingana raté nga na département média mais na tala bango na musika ezana ndeko na biso mwa za na ipa abundi mwa trop pe na faire mais bandeko beli ba tsheba kala babiye ayate baboye ba tsheba kala. Mais si ça dépend de moi, il faut que abundi na liste bien atanga kombo yo bebise biso toloba kombo tobi misaka parmi bato abunda ina faire ou ba lingata musu bazwa récompense ba récompenser ba trésor congolo Tracy Eleza mais ba combattre ba lingate na Charlie Prince kombo zo tanga mais bato El Poto mtebo ebo ya kombo Charlie ebo ya na Virginie Manganga. Il est en train de se faire un banc, mais il y a tout le monde qui est en train de se faire Sarah, kuna pa na ope blokis. Parce que si ça dépend que je crois de faire, il y a des d'accord.
Ok, na Virginie. Mais bateau baza kuna. On va s'appeler Moussala moko na Virginie. Un journaliste va vite à ma bé. Ba en mo eza kuna do. Soka ya kokana biso. Ba linga. Ba linga te. Siko na ndenge siko ya. Nga ba bete Virginie. Okukota mba visa na yo. Na ndenge siko ya matalana. Po. Do be vo ibi pe liste mon bimba. Saratola. Tozana binoa. Tanga na pardon pour na moneto. Bazolinga. On a ferrité. Je précise si on a ferrité. Oh ferrité. Oh ferrité. O eza batu. O e ça peut à faire. O eza batu. Ba olinga na ndenge ya GDG. Ba convaincre papa Hervé. Ah mais ma Gauthier sey. Au monde ndeko wana mikolo. Ça il a senti. Au monde mikolo ndeko wana senti azongeli ba émission. Pour essayer à suivre basinga wi c'est ça calme. Siko omoni bandeko na biso oyo ba on peut ba communiquer pena pour na faire. Oui ba oyo. Ba alarme. Ba oui ba oyo. Ba alarme ko. Bango bache ba on a liste ya provisoire. Tantôt plutôt. Ba ko kende tout comme ba ko kende to récompense va peut-être na l'art. Na sens ni. Oh nie. Obi ke kune ko pena makambo ya. Kuna moni. Oh nie. Tika baninga. Kune ko pena makambo. Makambo yo lobo ebite ke zo choqué. Obi ke ko makambo fiko kuna. Fiko. Est-ce que déjà les gens doivent se poser une question. Ça nous calme. Les gens doivent se poser une question. Est-ce que Obi Totikali a un mois à concert? Mais on a besoin de précision détail. Bah toi on a à la légèreté. Mon ni bande connexion on a communiquer kawana. Ou bien bunda kapenza wana. Bah on dégoûte baba tout monde ba calculer ba ngote. Au moins ici ka ba méchant. Qu'est-ce qui se passe ici? Connais comment comment j'ai fiko. Bah on balance il y a 2-2. Yena Mon ni ndeko na biso moko. Nani moko. Ya ba loba pour na faire. Moko na bango ba cheye. Na balance ba cheye na nani na muziki ndingo wapona yo sikonde oyebeli bagolwa sifo wapona bazo muziki ndingo ndeko wana a risqué o mususu wana ye bache na balance na Virginie bazo Virginie ne balance kuna komi ke bato bakomi ebele faut siko kopona sikoyo Sarah tolana dona bozwa nani dona na ndenga kina bunda jabi atika na kini Georges na bef bomoni ndeni bef ana makambo te Georges a bougé poto Zambe nanga ba crise tala na zaoye mbanzemo nanga bien okati ezanzema bien nzema mabongo calcul et comme il penza na suka parce que tu kali un mois batika fera za donc yanga pesi faire bon on va conseil mais na pesi quand même astuce faire à voyager na bateau à mettre conseil à voyager na mouvement na ekende azana ba communicatrice na poto faire azana bateau belé na poto faire na poto azana jazz kavu faire azana actu de la haine mobimba wana faire azana ba mambriko fauteuil jaune bango fauteuil jaune oui mambri cocotte appelle mambri coco oui mambri cocotte nani susu jomo azali ka bendo son ba mukolo boye so tali pe ba moustache ba nini chika lekela bango ana bato ebele kuna après bato apoto peta mususu tendance na bango ils un peu réfléchi par rapport à faire azali na saturation de côté média na poto ça ne sert peut-être à rien. Mais après ça sert à rien pourquoi parce que quand kangele ba porte parce que musique ezongi na poto il faut les 10 il faut qu'on se les dise après ça rate les lots très important producteur oiseau produire faire est-ce qu'on peut ça faire rentabilité au fallait azoa qui c'est pas et bien cacher mon côté faire ça makam na ndenge na ye non on souhaitait concert à faire et boté écoute va marcher mon concert voilà à c'est construire vraiment une image déjà na poto que monsieur moi qui na zonga na groupe na bato wana na o ba olinga ba tia ba kende ba si ba vanda na plateau boy bazo analyser positivement sur l'artiste ba la sa grandeur ça va tout là ngana demain tout ça émission c'est ça que tout ça émission moi boy 21 minutes
toyemba banzembo faire tobi to proposer faire répertoire tobi en tout cas concernant pour réussir banzembo faire obeta toyembi na banzembo wana bato nyonso na basata émission on réfléchit même pas sur répertoire ni faire ko beta na ba concert wana ozoma kina bato bala na faire kaka bayebi même pas faire loyenge kaka et puis bayebi donc moi je pense en tout cas bah tu peux faire pression faire un moment où il faut éviter pression il faut ça na concentration ça est valable pour voilà ça fait 14 ans faire la bêta sur la poto c'est ça donc ça la retourne et bâti que ça retourne concentré ça peine concentration comme ça sous que ça en 2010 na Zénith on a 14 ans après azonga pena pour yaka juste un groupe na peut-être quelques membres à staff ba sali production na bango et simbi et boti ba concert mosusu peut-être dans ba deuxième troisième voyage il peut voir mais ça te ba commission qu'il faut ça net il fallait la fallait à qui risque ba bazongi parce que ceux qui voyagent qui sent c'est que 97 bazongi donc na terme de crédibilité vraiment 97 personnes c'est beaucoup de personnes donc bah éviter faire ça la erreur et ça sous âge ça la erreur faire ça sur un âge erreur ana âge ya ko se reconstruire voilà en tout cas merci beaucoup et bon liste à faire Rosanna et on a son attendre ça faut faire la peine à batunae faire pas na batunae mais pas quoi ça biso c'est ça il y a ba chroniqueur to bande comme sous la presse déjà ba agent ba visant na bango ba kende la ja poto ah ben point no bandi qui vanta boito bi quoi derrière na vision que na bingate na liste à faire parce que ba nous ba ki na poto ba ko ça net yi ba ko ça au faire comme ta tindiété bande ko ba voyagera déjà bazali bango batika faire même bato ya lingi au même dans un liste à faire était son abimi ça moi ça faut moi son abimi c'est liste yo za na Kishasa obimi c'est liste à staff à faire obimi c'est liste à staff à Kishasa bato staff à faire ba mindele tin o congolais siko staff à faire liste à faire les listes à faire son abimi so boy ba esika ni na subidoko laisse tomber, on peut changer les pages, on peut bouger les pages. En tout cas, conseil au PC Ferrego là, ils ont bien réfléchi et de peur que et aux ongles là et tout à cause que ouais, bâtir la prochaine bouso bâtir carrière ça la carrière na et même musicien on va exercer sur scène. Donc bateau va exercer hein ba musicien ba guitariste na wana ba chanteur na ba opena ba sur scène ba zo défendre ba monde ba to remema nanu ozomona na biso avant de voyager il fallait voyager qui nanu ba kenda qui un mois avant ba kenda déjà biso de batika faire que non na ba mission na nanu c'est ça et puis ko kenda avant aussi c'est important pour s'acclimater oui ba climat au moins inde toza boito na ba chaleur mais kuna matokuta malili ya malili donc ba mission o ba koyemba na bito po okende yo zo lingolo ba vérité te ah obito ako d'habito okende donc je disais moni toi na ba chaleur mikolo mais kuna eza malili ouais yo kenda au voyage ko bimara ngape na outi depuis que ça changement mo ça la mara voir okima obela ba grippe tout ça donc faut kende ba ça ba connaissance ça sale ba comme déjà ko s'habituer ko s'acclimater na climat ko ba mboka etc et puis ba musicien ko comme sur terrain motivation sur achat ba billet parce que musicien on ko tant ça mo na matete soit komi na poto ba na matete na biso matete ko cha quoi délégation c'est important il faut ba musicien ba bando kende ba ça déjà kuna ba préparer déjà terrain donc voilà faire des répétitions ici c'est bien mais bon kende kuna ouais peut-être peu bakon et aka passer mais au moins na mona ba mission à faire et ba na moi sans sa responsabilité on a ke bazonga moni ba si ba ki combien de potes ba ki bazonga ba mission fali yo bien fait et a faire été a fali ba na sans sa libako makasi bona muno vraiment ba mission fali ba na sans sa responsabilité au kende bazongi ndo mona fali ba musicien bazonga rapé pour ba que ba production silité bon sa carrière ta production ici quand c'est ma production c'est parce que au moins temps on va sans responsabilité balongwa na po balongwa ba kima kutu wera na poto batu balongwa mais kuwera sila kite et ya makama aussi là te ya makama ya makama koyeba bozana nani bozo accompagner nani et puis yo mon avis ozo lukanini moni muto a ça la carrière bi na ça la carrière ok maté mais même ba fali photo zo ba exemple sauf fali pas kimane na poto liboso pitié sauf faire pas qui m'a pour toi liboso pitié ba quand même bateau bazaki que na mutu na babi nga za artiste na ok na zonga na kufa artiste
au moins les lots va maintenir baza ba leader so ba kimaka pitié pour quand en 99 ou je crois 2000 na Bercy 2000 to ba ba fali sauf la kimaka déjà en 2000 Fabregas maestro Albert na Casino de Paris na moni epé liste Fabregas de lokuta ma BT na zala ngote na liste Fabregas na Dev okomi songi tena songi te siko zozo makambo wa na journaliste te liste Fabregas na liste ya Fabregas comme Charlie point César Charlie a nous pemba poto koto wa luke mais kota ande ba komba ba ya banzoto te bata banzoto te kota la kombo te tika kasi lobaka c'est kazo que annonce son intention atala ba kombo intention mabe déjà lobaka on a pêché on a c'est bon non qui pena nani mais on dirait moi na ya à cause à la tabo tala mais mon kaka tubaka ve bongo mais talaka kaka kutubaka ve et le bango kofi vraiment makambo batu koloba te makambo batu vraiment Casino de Paris à Fabregas commentaire nini ko sala ba artiste musicien non ça commentaire te ba komi activé liboso ba sala wana bazako mona ngote tondeni non compétition musique faisonga moi était merci Nafali une fois de plus compétition musique penza lelo au senti que batu tout est comme que nga pe fona beta nga pe fona sala boye c'est important et donc ça là que tous en a référence et comme era fali kaka moni à l'époque ils avaient que oui que jibake fiake werake voici quoi pas signé paquet mais les deux avaient sous bon côté pour nini parce que batu tika qui na format ya kala musique à Congo polémique il fallait quoi bien la polémique mon a fallait beta tant au bango le ba comme remarquer que polémique ezaki distraction quand il fallait on condamner ba odi mbela nzela fallait à l'équipe ba comme ozonga bango na bazozonga Sarato, est-ce que tu sais que quand la communauté de Bababagé va concert à fallait ils inaperçu tika la raté mais bon ils sont qui concert à Wera tika là il y a JB tika là il y a Kofi et tika là oui bah toi en a raison hein parce que souvent il faut autant la battre le contexte ni je préfère encore le concert à fallait tika la raté pour tika la raté bah concert à fallait kindaka mais ça, vous savez, un concert, c'est aux oubliettes. Il faut savoir la part des choses. Tu as un peu sur 10, mon Kofi a une trilogie. Kofi a imposé la trilogie à Liboso. Olympia, Zénith, Bercy. Ma bête on a, je connais un espace à 3 ans. Pour Olympia, Liboso, on a l'académie, je crois qu'ils ont 98, ils ont la sanité. On va falloir dans la quotité. Et puis Bercy, en 2000, Zénith, ils ont 2001, si je ne me trompe pas. Donc, l'espace à 3 ans, il y a une trilogie. Et puis, comme il y a tout Bazoya, il faut ça un petit Kofi. Olympia, Zénith, c'est na Bercy. Mais pose-toi une question. Après, Kofi Kosa la trilogie, ça n'y a si kabeta en Europe. Ton en France, exact. Au moins, on a zongi tam sous na Bercy. JB pareil, Ouera pareil. Tara Ouera kuta zonga na Zénith tata soki 7 fois. Mais t'as la fallu ça que soit Betia au zonga ta kena doit que conquérir mon sous, à que conquérir mon sous. Boende za ba conseil za que conseil et Beti et qui et fongoli ba horizon. Que ba conseil za que Beti et tikale mimi pe loroté. Yango ba Fabregas lelo, faut ba banzele faut ba emboîter. Abandi na casino parce que mutamtazo banda selon capacité na niveau na yemo isika miyebi. Mutazo qui gobeta 40 000 places pour ebi kana capacité autour de 40 000. Mutazo qui gobeta 9 000 les pour ebi genga 9 000 nanu. Na côté na billetterie à Fabregas ça. Piaka. Ou billetterie ça sous piaka nini. Il y a un problème. Non, on a côté. Fabregas nazaki nango yango. Ba billet qui est timidement hein. Mais bah take it. Oui mais ozomona ate to bakangi yo miso.
La monnaie. Ce qui est sûr, Fabrice va multiplier communication et ça va fanatique naïe, bas somba va billet. Pour un concert, on a poté ça va concert moi comme on a format mususu. Ce qui au Kokisi, sont comme il y a 3 mois avant concert et que au Kokisi dans nos 60% va billet te ba annuler là. Il m'a pas expliqué qu'on émission mo bo aleka ki. Donc ba to ba somba pour ba annuler en côté. So ba annuler ngo ils a bien te. Parce que tu as besoin que la musique à Congo, tu vas représenter qu'il y a un concert, tout ça. Donc, je pense qu'il faut marteler la communication, surtout communication. Beau somba, concert, c'est le plus important. Bienvenue, monsieur Sili. Ici la poigne. Na boy, na loba makambo yo, il faut mener sur un problème. Émission ici la kaka. Té ici là. Mais au moins, aucun cela va faire quoi? Hein? Grand prêtre. Ouais. Casino de pas. Adidas. Adidas Arena le 1er juin. 9000 places. 9000 places. Félix Oazé quoi? Oazé quoi? On est à Congo, on est à Ouattara, on est à Oazé quoi? Té, émission ici kaka. Et c'est la poignée. Autour d'une question, ce qu'on va répondre. Té, répondre, je suis cadré, Kouda répondre. Kouda. Non, et ça va bien. Oui, bien, ils à côté, ils à qui battu Balamouki. Battu toi, qui bête concerne la poto. Ouais, mon terre, ma belle. Moi, il y a rien. Il y a battu Balamouki en oisé, quoi. Et puis, c'est Siri. En fait, papa, oui, bien, dans Zanine. Est-ce que oui, que oisé, quand on compte dans l'histoire, hein? Donc, il y a des mélanges dans l'histoire. En fait, il y a à comprendre que dans mon kili, il faut compter dans l'histoire. Ah Seigneur, quel que soit dans son batangi bateau babeta so batangi le bateau babeta ba stade de Martyrs. Moi c'est quoi ça? Ata sala ne plainte. Quelle que soit la manière au kotanan. So batangi bateau babeta Olympia. Asa. So beti bateau ni bateau beta. Mais ana idée. Asa. Habla la idée. So atuni bateau yo ba mission na poto. Aza. So atuni bateau bazwa. So atuni bateau bazwa kora. Ah na kora ne moko bazwa. Te atongi histoire. Et puis ko tuna ngani? Oze ko beta rien avant Kofi. Na muki doit cha point na via mutu te. Et monsieur Sil. Hein? Na via mutu ba cha pointer. Place au Simbi. Oze quoi? Na histoire e comme manka beta rien avant Kofi. Qui va virer au Tchadat. Nakosi? Ah, Tchadat, oui, il faut Tchadat. Viens au Tchadat avant. Pendant que je fais la Côte d'Ivoire, l'émission, vraiment, je serai le premier. Vraiment, applaudissez pour moi. Est-ce que vous pouvez mettre à Stade de France? Non. Pépé. Tu as bien Macron à Pékin. Le monde a mis qu'on a cassé ici. Et puis, c'est une bisous de s'asseoir à Oazé. Ah, Totika? C'est Totika, on a bisous pour Totika. Papa, attends, yo moko. Nini? Bien à moi musique et zozonga oisé quoi. Oui. Na sala nefi. Oui. Beau spectacle beau jour wana. Même Jackson a bien bon. Bev au Talaka stade. Eh moi spectacle. T'es au Talaka stade quand même. Mais ba misa oisé va monter mais. Ceci dans je suis pardon ya funda ba tike monsieur Sili. Et monsieur Sili a té bev. Hein? Té et monsieur Sili a kaka. Oh. Pour nazo critiquer bien té. Donc, Tamina Kata. Ah, on a critiqué. Mais quand c'est un artiste, c'est mon sous. Bon, t'es Kawana, tout le monde a critiqué. Papa Kata. Au revoir.